Mbokango mokengeli koi. Mbokango mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki. Tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Oya tobongisa Kongo ameni, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya, kasa ya mbila, Kongo ya makasi, Kongo ya nkoi. Kongo, mokamona pamba, kopi, mokolo na yango. Yasolo, merci, merci, merci. No matondo, na batata, na ba mama, na bandeko, na bilenge. Oyo nyonso ba bendami. Po ete ba pusani pembeni na etando bango. Po ete ba yoka nini toeli bino na mokolo na lelo. Yasolo bandekolo sako, yenge batata, yenge bambuta, yenge bilenge, yenge bayaya. Yasolo ke lelo tozali le 22. Le 22 juillet. Nkolo ezali kokende etelemite eza kokende ya solo ezali kosenga ke moko na biso na kanti boyokaka nzembo wana ezali oyo ndeko na biso papa na biso yeye na biso rochero ayembaki me nzembo wana banzembo ebele bayemba me topona nzembo wana po ete ya biso mwa mokeke tosalaki buzoba na Kongo tofongoli miso tozwi mayele me mingi na kati na biso nanu bafongoli mayele te nanu bazwi mayele te nanu bafongoli miso te ezali ya pasi s'il vous plaît bandeko ya solo ke oyoki nzembo elekela yo pamba boye te me orizonaka chaque jour ndenge nasengaka na bino maloba na nga nganga naloba toujours maloba na ngai nganga napesaka oyo nyonso nalobaka esalamaka bato bakamwaka me olobaka ndenge na esalamaka wi parce que toyebi avenir esika touti toyebi passé toyebi histoire ya Congo et toza komona ndenge incertitude oyo tokovivre nango na mabele ekolo Congo tokomona ke ya un ça ne va pas. Ya un ça ne va pas parce que beaucoup parmi nous se sont trompés bakanisaki ke soki tobundi na kati ya parti 35 ans soki tobundi na kati ya parti na biso na kati ya tribu na biso tokolonga bakanisaki balonga papa mama namoni mingi miseteli bango miseteli bango déjà babani ko sentir que to échoué mais orgueil oyo eza na bango bali ko ndima te ke ba échoué bazo pousser biso kaka ke donc to ndima fati béton to ndima ye mais baza komona baza kopola papa mama boko sila tata mama elenge boko sila na yebisi yo maloba na nganga oyo boyokaki na 1992 oyo bilulu oyo bato bakufaki na kati ya Katanga babomaki bango mpona ya solo ebele na kati bango bazalaki bateki batiaki motu makasi bayokaki conseil te bato batiaki bango na erreur bato base sauvaki mais bango ebele bakufaki et textuellement ce qui va se reproduire l'histoire va se répéter. Ya solo po ete biso to boya to sauter histoire wana ke et se répéter te zo senga to lâcher. Bo lâcher ponga za kuna te. Bo lâcher bozo mayele. Ya solo to lobaka tout le temps bundela mboka ko bundela individualité ako décevoir yo. Faut pas compter na mota mokili. Compter na yo moko tout d'abord et au compter na nzambe. Ne sozo compter na mota mokili okozala dessus. Bandeko ya solo olingo fingi na yo ngai bele bafinga ngai balia pau bakenda ebele bafinga ngai bakenda bakufa po bayokaki te bakanzeke te tozokosa bango babunda 35 ans dans l'île de pes et comme tourne na bango balonga mais balongi te bakenda balia te bakenda sa mabele bato bakoti bango na sa mabele baza korene na tapis rouge papa ekote ote mama likama tribalisme okenda wapi likama regionalisme okenda wapi so tokenda katanga na katanga na kati ya Kasai tomoni bandeko ba jeune ba sidi kokufa likolo ya tribalisme bandeko boyoka bundela mboka nokite sozo bundela mboka te bako simbisa yo touche
oko simba touche oko lela oko regretter ah merde na yeba kitela kanisa ke nako gagner ne loko po esaraki ezaki chetu ndeko chetu n'existe pas betu na betu ça n'existe pas biso na biso existera te yetu biso na donc ba terme tout oyo kolingo loba entre ya tribalisme soko tel na monde entier ezalaka te bakosimisa tupa bayebi koza lokubaza oyo ya soba bayebi so za soba yango bakosimisa otushe nayaka toujours côté ya bino nayaka koteya nayaka tuna passage nanga moko boye nalembaka te tata moko bayaka toujours na liloba na ye wana ayaboye. Il y a de cela plusieurs siècles, un sage chinois conseille à son empereur. Moutona mayele ya chinois conseille l'empereur naïe. Apesi etoni. Alors, si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vie humaine. Oh! Alors, tina moko te songo bomamboka obebisa ye okenda bitumba okobebisa mbongo makile kotanga pamba tina moko te. Il suffit de détruire son système d'éducation et y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans. Ah, ya solo, bato bayebaki makambo yo nyonso bien. Attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants. Et là, d'ignorants et dirigé par des voleurs, des criminels, des escrocs, des bandits, des coopérants. Il vous sera très facile de les vaincre. Voilà ce qui obomine sur le texte et le bac éducation. Oya classe. Soko détruire l'éducation, l'heure que songa, okomona pays wana est rempli des ignorants. Bah ignorants. Et voilà, nous vivons avec des ignorants. Tant que tu as besoin, le wakuna est jaloux. Eh, mingi, ba finga kanga jaloux. Le roi zate ba kenda ba lia pawa, ba finga kanga jaloux. Yo, kokote ne rer wana tiko finga kanga jaloux te. Loba, te ngal kobundela mboka, na kobundela tribité. Wana kolonga. Voilà, bandeko, ya solo, tozali, na problème, ya ma casse, toujours en autant de tolobaka. Voilà, bandeko, tolobaka, qui est une histoire où il y a $80 à payer avant voyage. Et voilà, les Kamongo, et ya solo, tout le monde article, moko, bah, comme le bureau à lobby, te, et zali $80, te, mais zali $30. $80 et $30. Bande d'escrocs, bande de voleurs. Chulombo, et avec tes amis, et les criminels, médecins, Mouyembe, docteur Mouyembe, arrêtez de jouer avec des Congolais. Les Congolais n'ont pas de comme Mayeli, comme Mayeli pour vous l'anangai, vous abonnez la chaîne Nangai. Bravo, bravo, bono comme Mayeli, pour la monde de téléméli bango. Alors, continuez à téléméli bango. Il n'y a pas €1 à payer dans cette histoire-là. Escroquerie va lier plus de 47 millions. Oh, il va lier na beaucoup à Bill Gates. Ça suffit. Babomisi batou pour rien, ça suffit. Mon côté a déboursé, a payé même $1 à Pamba dans ces histoires-là. Au Pessi, était à Lyopote, au Bimi Mouton, au Bimi Soba. Mais il y a le Pessi au conseil, qu'au Bimi Sata, €1, même $5, même $1 à Pamba, qu'au Pessi à Teto Terme la Bango. S'il faut que Tomboka, Tomboka. Bandeko, $1 et Bimaté de Cambouana, ou à coronavirus, au Kenano, aux à papier, à Nini, na inerbe, pour appeler ça au papier, wana. N'essayez pas, bof, on la porte, ne loko, wana, te, tokani, merci Nabino. Voilà, de côté de mon sujet actualité, Nabiso, te senga Nabino, merci Nabino, yasoro, aloli mete, on rappelle la kangai, bolak, balak, Nabino, ça a plaisir, la mona kezo mata, et ça a plaisir que yasoro bande konangai, marie va passer un bon au temba, c'est quand même, l'information dans un peu sa bango. Voilà, c'est important, tout est yanaka. Tout peut s'en avoir conseil, tout l'amosanaka. Alors, et aussi, Nathan, like et ça a plaisir. Merci de ma like. Voilà. La diaspora de la Belgique. Ah, Belgique. Pas diaspora. Bino batozana bino awa. Oleka moi c'est moula yo. Oleka ok c'est personne. Naba avocat. Ozana kamo ba dossier. Même ozana ba dossier te. Mais pour nini bolinka kali wa. Boyo kakate pona nini. Maloba nanga nganga. Toko yoka. Voilà.
Les opportunistes, bayo karate, bazanga karate, bayo karate, bazako kende. Encore un autre avocat choisi par Chilombo. Oh là là, qui c'est ça? Donc avocat, il y a paru à Bruxelles, babi c'est que non, yobe yaka kota na batoire ya Kabila. Oh, anani komone. Boyoka, komona ye avocat Guilain Kikangala Guilain, oyo azana Belgique awana yebi ete soki na bake na benga ndeko Kikangala Guilain. Arrête papa, ozana ba famille, ozana bana na sir awa. Lia na yo ataka mwandambo bazo pesa yo na ba produit wana. Lia yango ça suffit. Mandeko bobi ndeko yo, bo benga elo ba zonga rapide. Sinon te papa bolela yawa kalate. Alors nani ba choisir na tête ya agence anticorruption dans un pays autour de la jungle. Ba poniye akene ko lutter contre la corruption na kati ya Congo. Ah, na kati ya Congo pays to yebi ki dirigé par un grand coopérant oyo ay moyibi akala. Moyibi ya liboso wa yiba. Monsieur Guilain, obite que Félix azaki chayer, azaki mutoba chèque. Obite que Félix na mwasi ne ba no beta bakula. Et bon, quand tu montes, on a Kola, à Botama, dans la mafia, dans la corruption. À Kola dans la corruption. Et toi, tu vas aller finir cette histoire que lui-même, il est là-dedans. Ah, ndeko. Keba, bako bomayo. Batutu bako bomo pamba. Ndeko bozana kata Bruxelles. Oh, yebi, ndeko wana bo bende matoyi. Zonga mbangu bako bomayo. Voilà, ce que boyoki, manambo bikisai. Donc, ça dit que Ndekona oyebite que Félix est un grand voleur et un voleur volé alingini assis sa corruption. Vous avez rêvé ou quoi Ndekona ngai? Ah, yoka so yoki ngai manamu na peste l'information boyebisai. Voilà, Kabila asimisi Félix Tshilombo touche ya grave. Ah, et là on est leki. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans les Katanga, les Kasaïens et les Katangais. Et ben nous ningana. Boubulu Pitakani et Baniko Ningana entre les Kasaïens et les Katangais. Et là, Konini, Ezako Salmawana. Dans les grands Kasaï, l'ordonnance Oyo, là, les grands Katanga plutôt, l'ordonnance Oyo, ba revokaki, ba longoli, John Numbi, Nakatia, ya Pierre, Nakatia poste, na ya Zalaki, et Sali Moboulou, ma be, Bolanda Kiango, Tokotia, la bino kamwa ba image, Oyo Kabila a nani John Numbi alongwe na poste wana. Alors John Numbi a keko renir ba oba ko benga ba notable nyonso oyo bazana ye na kati ya mboka to bengi na kati ya na kati ya Katanga. Ba notable wana bolanda nini eloba. À son tour, le général John Numbi Tambo s'est adressé à tous ses visiteurs en ces termes. Le président Félix n'a pas arrêté dans toutes les réunions de dire je compte sur la rigueur légendaire du général John Numbi. Chaque jour, ça créait des ennemis, ça créait des jaloux. Et au finish, ils induisent le président en erreur. Je ne suis pas un agneau. Voilà, John Numbi alobi azali agnote mais azali lion. Azali lion, azali léopard, azali tigre. Alors il faut attaquer. Bande ko betele maboko wa. Et là on est les qui otoki na ngolo mbango pour être tout expliquer bino ce qui se passe là na kati eloko wana. Et là on se préparer wana confusion wana ekoti e uti wapi ezali touche ya Kabila. Kabila moto asimbisi Félix Tshilombo touche yako suspendre John Numbi. Le plan c'est-à-dire que John Numbi Kabila a cédé yé na niveau ya CPI na niveau américain ba lui faut toujours tête wana oya makasi parmi to bazwa moko na moko. Alors John Kabila akoko lobango ye moko te a passé par Tshilombo a sali ordonnance et belé a signé Félix Tshilombo a sali banaliste a joui na ya lobi oui c'est moi le patron c'est moi tout accueilli abandi co-signé yango apesi alobi oui allez John Numbi oza sous un poste wana te allez kende. Pays nini na monde oyo ezala dirigé par deux présidents ezala te. Et alors ce que tu allez bien tous en a katia jungle
pays moko eza dirigé par deux présidents président mosusu azali kobomana oyo bandeko bakanisa ke ekomaki tour na bino ekoma nani tour na bino te tour na bino ekoya te tour na bino ezali tour na bango ya famille Tshisekedi tour na bango nde baza kolia eza tour na bino te oyo buna 37 ans oubliez cela bobuna soki 50 ans oubliez cela voilà oyo eza koleka na mabele ekolo Congo voilà John Numbi atomboki avane kata ferme na ye batindi Ilukamba akende ko récupérer John Numbi po tayene na Kinshasa John Numbi pe a comprendre que o eza piège bani bakanga ngai basi na lobela ki bino mikoleleki ke John Numbi azali citron pressé basi ba bendi za citron basi betiliza ye ba criminel so sala oyo ya nani ya Frogibert nani Chibeya nyonso ezalaka na mutu ya John Numbi nyonso wana Kabila tinda ye aboma bato ebele John Numbi aboma bato ebele ayebi ke babosana parce que bazo protéger na bango mais ba américain bazo ka soni il fallait ba récupérer John Numbi et voilà ebebeli bango alors John Numbi ebebeli ye alors balongo bani ba récupérer ye epaya nani epaya ba américain pour ba kangaye à comprendre jaune à côté et hier à Kantique Félix est dans diriger Félix John Numbi a yebi parce qu'il y a des motos mamping a yebi bien que c'est Kabila qui donne les ordres pour être benda ye Kabila pèse ordre benda ya moi John Numbi pas lobby na ko kende te alors yé pas boy ko kende et bébé le bango ilunga kei pour récupérer John Numbi na kati ya Katanga John Numbi alobi na ko kende te o na jet pour me mangana Kinshasa na boy na ko kende te et voilà John Numbi a boy ko kende alors toi comme moi nango vraiment à solo ke John et Ilukamba alobi non atombo ke sika zali alobi non Félix akoko signer bordonnance bele boita longo la bateau na absence na ngai yé pas kamwe yaza président te papa oyebi soki belo kana belo bolo bakawana ba constitution wana lokuta boyebi yango boyebi pouvoir ne suke oyebi yo moko Ilukamba qui est le président au Congo oyebi comment tu te poses les questions à Félix alors Ilukamba alobi akeneko kutana na Chilombo ayebi saye pour nini asina ki botona so wana sans que ye a signé yango mais obite ke otia ke intérimaire papa ta yo mope ye baka pété alors si on ne se la koloba ayebi ke ka Félix Chilombo na pouvoir te mutana pouvoir a décider kaza na fonction pour makamunyosto ezali sina rambo obo bengaka Hippolyte Kanambe yende moto azako décider et voilà et comme le bango mbinda et putule mata makale kita donc Kabila asemisi Chilombo touche alors Chilombo azako luka azawana a perdre contrôle azako essayer ayebite quoi faire nzokate ataka kelasi ya mukeso okendaki okoyeba babilo kwa mikemike zoleka seki Chilombo pena tangaka makelasi ya malamu akoko yeba ke akoko kendaka jamais ba nommé ye par Hippolyte Kabila pour son pouvoir dans mabele Congo amona ki ba nomaki ayebaki teke Kabila zawana depuis kana mukele salama président nomaki azawana yona yeba camarade yebaka okosuka mabi voilà Chilombo azali kosuka azako payer yango parce que fait Kabila azolakse ke ezali yende moto asimbi mboka ezali Kabila te ezali Félix Chilombo te ezali Kabila moto asimbi mboka voilà bandeko attention tokene na basije na biso nyonso mkola lelo attention pila mosi keba bandeko bokeba alors information telebino lelo na kati ya bato wana ba diabulu o balembaka pouvoir te balembaka mbongo te ba tie stratégie ya sika stratégie nini ya sika bato ba monter stratégie ya sika ba tie balobi il faut basala tout bazwa banani bazwa ba otoko benga ba pasteur ba bota ba pasteur ya sika po ba bi ke bino bozali sensible na liloba ya nzambe na tango yoka ke o ezali kambo na nzambe eza makambo na nzambe boko ndibango facilement et voilà ba étudier ba lobi non il faut tokosa bango voilà ba juba nani ba créer ba nouveau pasteur oyo ba généraux les généraux des officiers supérieurs militaires épelés déjà ba monter ba pata Kigali mais siko penza ba zo comme ba pasteur ba yele bino liloba ya nzambe ba criminel ba boma ba tonsa ba force commune ba comme ba pasteur pour bozaka sensible wana te alobi kombo ya Jésus te et alobi a bon wanite objectif arriver wapi arriver na oto benga négociation dialogue
to bandela nyonso à zéro to zongela ba négociation pour être to réussir ba réussir ba na bango o ba mesana comme ma biso na mabele kolo Congo. Attention, attention, toujours alerter bino bo pesa confiance na bato wana te, ce sont des escrocs bazo ye la bino suko na le loba ya nzambe le loba ya Jésus pour comme ça bo mona ki ya solo Jésus alingi biso mingi yezo alingi biso mingi na Congo tala ba généraux la biso nyoso ba bongoli motema ba komi ko sambela voilà wana boko kota na ka bamba na piège oyo nano besoin yango te. Attention, ce sont des criminels bako bongo na ka jamais boka oba tuta pilipili solo esi la kate keba voilà wana conseil to pesi bino yango voilà. Alors teko yoka kuna pe lisusu ndeko moko atinde biso audio alobi ke abeniko condamné ilunga lobi ilunga tu ne sais pas que c'est nous la présidence, c'est à nous la présidence soko lingi te kende. Oh soko lingi te kende, c'est quoi cette histoire papa na yena tanga kombo na yote. Attention, attention likambo nini papa boko mona nyonso wana bako simta bino no touche nazolo bake oyo kantike soki ye ilu kambai asa ilu kamba tuti wana asali semblant ya nyonso asali semblant te babi jeune bango bayebi ke baza na faire na bato baza mayele mingi te chilo baza mayele mingi te ne bazo sakana na ye ya on bazo sala bango ba sala ba je wana ya passe donc ça veut dire que wana lobby attaquer ye nzoka te bayebi bango moko loko bazo sala bako simbisa nde bino touche boko mona mikolo ezali koya voilà. Chilombo akoye na kata piège ba taliban nyonso bakoye na kata piège mikolo eza koya. Kabila joue et gagne oyo carte Kabila a créé a beti na table carte ya confusion Kabila a beti kolo na table boko mona mbutu eko kote la bino voilà. O toko bele la butu na moi bandeko baza ko yoka sepien o baza ko yoka te eko zala passe mingi pona bino poete matoi mangongi eko futisa bino vie eko kute bino ba vie na bino voilà. Bandeko bana some kolo Congo tokei wana tokei na actualité na biso mususu na kati ya Sud Kivu na kati ya Sud Kivu bato ba bomaki na kati ya Kipupu na itambwe o bomaki bato yoka le kambo bandeko boya katoka poto posa mine information nini eza koleka na kati ya Sud Kivu. MONUSCO atelemi alobi non azoko yoka soni po apesa bino ba bilan ya nombre de morts. Donc MONUSCO alobi moya pesa bilan exact ya nombre de morts ezate azoka soni pour parce que asali crime moko non asali parce que c'est za MONUSCO et ba soi-disant ba faux ADF nalu ne ba passer ki na crime wana kubuma bato et lors ba ke retour ba mwata MONUSCO mais bino bozeli wana pona ko kengela la population na ba bien na bango. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, franchement bilan to moyeto pesa bino bilan ya mort o ba kufi na kati ya Kipupu ezate ba yo zoka soni po ete ba pesa parce que ba tolo ba kufi bango ba bombi bango voilà. Lelo ba plus de 300 morts ba to ba bomaki na kati ya Kipupu ko ba crime wana ba zo ba tesiko ba pesa ngona ba comme wakize ba faux ADF on ba zana ka wapi. Si vous pouvez nous dire les ADF là ils sont d'où, ils viennent d'où? Vous la MONUSCO explique-nous un peu ba ADF nalu ba utaka wapi bazali wapi obino bolba ke boya wana la mission onusienne na kati ya Congo pour stabiliser le Congo, pour sécuriser les populations et leurs biens. Vous êtes là, bon, l'armée n'existe pas, la FARDC, c'est toujours la FARDC, c'est touti, MONUSCO, Ezan Maboka, ba touti, et voilà, les bateaux ba yebarate, bazo mona, ke bazo kosa bangona ba makamu, yalo kuta. Voilà bandeko. Donc le plus important que l'objectif oyo bango bazanango MONUSCO va atteindre bazo ko arriver nango objectif ngo ezali nini les Congo les Kivu sans les Congolais. Les Kivu sans les Congolais bazo kenina mission na bango malembe po ete babuma ba Congolais nyonso. Donc ndenge ba boye ba Congolais wana ba sepeli ba petit kama vrai coup na bango avec plus de 300 morts. Exécution. Alors MONUSCO est très fier, très content parce que va passer en action au Yamakasi et voilà, va boumi plus de 300 morts. Et voilà, objectif ezali nenge oyo président ya Rwanda bagame aloba eloko moko
Ne vous en faites pas. Nous, on va aller petit à petit. A senga batune, na rappeler bino. Acha ayana fu. Ya munene, tono, ya munene, na maya lobi. Bon, moi, avec ces bouchons-là, bouchons kakoyo, je peux commencer à prendre liquide oyo. Nazako boaka, mayo, nazako boaka. Même ça nous prendra une année. Nous allons finir tous ces filles. Nous allons vider finissons. Bato beti maboko, oh, na lebela bino yango, na chaîne kaka oyo. Mais ba Congolais belé était à bangote. Et voilà, objectif wana, bazo travailler avec la MONUSCO et avec la FARDC touti, bazo travailler en malembe. Et les amis, bazo kansake, non, ah ba boumé la banque 300, nous sommes encore nombreux. Bon compter, est-ce que boyoka qui cette histoire de 400, de plus de 400 morts, ba lebela ki yango wapi. Plus de 300 morts, boyoki presse moko internationale lobeli yango, tielo, et lobeli yango te. Pour vous dire que c'est la complicité internationale dans ces crimes qui se passent au Congo et dans le Kivu. Bandeko, bokeba, et je sais qu'il y a biso moto te de ma sinote, bokosila, bandeko, tokosila parce que, ali rezo kende, toujours que bazo kende biso petit à petit, mais sûrement bango bazo ko gagner pour, bazo si c'est biso muke, biso moko, toujours comme moi nango, et ça nango, rien. Voilà, bandeko, et ça passe, boye bango. Dans le Nord Kivu, 3 agents ya santé na Beni bazalaki assassiné. Nani abomi 3 agents na kati ya Beni. Babomi bango par des inconnus. Comment? Ces 3 agents à santé ya nini? Bande kobo yoka. Mikoli leki tresaki binoke. Bambabaki ke makambo ya Ebola ya coronavirus et comme trop flagrant, bato bani ko yoka ngote bayaki bakomi ba préféré ba utiliser vaccin mususu. Babi non, malheur to pesa bina ngoto pesa bino vaccin ya polio, to pesa bino vaccin ya fièvre jaune, to pesa bino vaccin ya ba maladie nyoso boye ba kala bazui ba vaccin o ba yaki nango oyo ya coronavirus, oyo ya poison, oyo ya micropis. Ba bani ko proposer ba batu na biso pona ko pesa bango yango pona ko kosa batu. Et voilà, ba population ba tombo kaki. Quelques-uns ba lebi non, tozo passer en exécution. 3 personnes ont bakende qui bano ken mission pour bakende ko vacciner bato quelque part ba koute na embuscade ba bomi bango ba tumbi bango ba bomi bango pour nani de parce que ba baneko ken ko pesa ba vaccin na ba pangu na bato en cachette et voilà ba bomi bato wana misato ba médecin wana infirmier na ba infirmier médecin moko sur avec des infirmiers ba bomi bango. Et voilà, nien baboy kolbela baboy kolba vérité na radio bazo kosa ki mutu moko babomi 3 donc 2 infirmiers na médecin moko bakenda ki quelque part bakenda ko vacciner oh na commande ba voilà venez allez bakoy na embuscade et voilà bandeko basali yakola muka voilà ba population va comprendre que vaccin wana eza le kuta et voilà on ba bomi ces 3 personnes agents ya santé na kati ya pays. Alors bandeko bana some kolo Congo tokei wapi tokei na lombango na actualité na biso l'Union européenne. Ah, l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui détruit l'Afrique. Comment l'Union européenne est détruit l'Afrique? Bandeko, est-ce que l'Afrique, balobi l'Afrique francophone. Donc ba pays nyonso Afrique francophone. Oh non, ce pays nous sommes le bac français, malheur n'a bien parce que vous payez sa confiance dans la France, vous payez sa confiance dans la Belgique, vous payez sa confiance dans l'Allemagne et vous êtes pris au piège. Et voilà, le pays où nous avons pays n'a besoin de avancer rien. Alors, tu avancer rien comment pour être copwana et outama na niveau yalikolo, copwana et utiwapi na niveau yaba ba français, ba belge, na ba allemand, bazana kachama solo wana. Na connaissez beaucoup parmi vous, boyo que le Congo balobakake. Congo, le Congo un pays riche, potentiellement riche. Mais non sabino sikoyo, est-ce que richesse wana ils a compté na compte nini bande koboyoka. Tomoni awa batine biso document moko balobi le pays le plus riche d'Afrique. Ba pays 10 pays le plus riche d'Afrique. Ba lobi batengela biso ba pays yango le plus riche d'Afrique. To baniko zela batengela biso komba pays de 10 pays le plus riche d'Afrique. Mais na kati wana tomoni kombo ya Congo ezate. Kombo ya Congo ezate comment? Toluki kombo ya Congo tomoni yango te, to komona to bandi ba Nigeria, ba bandi ba pays
ebele batangi wana 10 autres pays mais to moni kombo ya Congo ezate balbino Congo bozo compter te pour kombo ya pays wana nyonso batangi kombo zera document wana kanisi na tchaki yango quelque part. Attendez, na kanisi je dois récupérer ça pour vous lire le nom exact ba pays oyo batie soki na moni yango te. Je vais vous lire ça d'un moment à l'autre parce que na moni on dirait que ekoti awa na kati ya ba pays na kati ya ba document mususu. Voilà, na ko récupérer on na ko tengela binango d'un moment à l'autre les noms des pays oyo batangi les plus riches d'Afrique mais na kati wana kombo ya Congo ezate. Donc Congo ezali parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Voilà, vous êtes au courant de cette histoire. Voilà bandeko bana someko le Congo tokei wapina lumosindo ya actualité na biso pona ko bino ke ya solo ko ezako leka na bele ko le Congo ezali ya pasi tozana kati ya jungle. Na kati ya jungle ya solo o ezako leka na bele ko le Congo esala makate mais ezosala na bele ko le Congo biso na bino tozotala to comme le ba spectateur tozotala etali bisote ya biso tour na biso ko ya tika totala la bango na musika tozotala mais ya solo to mona mboka ezako kende na ndenge ya mabe bazwi mboka na biso mais ezako kende na ndenge ya mabe. Alors bandeko bolanda le FCC a l'honneur d'annoncer l'organisation de la marche ce 23 juillet 2020. Cette marche a pour but de respecter la Constitution, l'unité nationale, la cohésion nationale, la solidarité de peuple et la paix sociale. Je peux reprendre, hein? Voilà bandeko eza pasi na mawa ya komona ke ya solo bazako sakana na biso na bino parce que toza koyeba te nini tolingi ya solo pona koyoka ke ya solo FCC et l'OUP est organisé marche lobby. Ah bandeko l'église pe et lobby yango donc ça dit que bazo sakana na yo ba sakana na biso po na tango bazo organiser ba marche wana ba yeba ngo moko ke ezali mafia pour nous distraire. Donc mafia wana bazo distraire biso ya solo ezali ya passa komona ke ba distraire biso. Dans l'entretemps bandeko boyoka. D'après notre komona document ba tinel biso wake. Après bandeko ba landé na CC Jean-Pierre Bemba serait nommé premier ministre en remplacement d'Ilukamba, l'actuel premier ministre. Alors, Balabi Boy na casa document na bango, John Numbi a échappé à son arrestation à Lubumbashi depuis hier soir. Cité par plusieurs dossiers de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, vente des armes, pillage, rébellion, enrichissement illicite, au financement des rébellions, et de créer l'insécurité au Katanga. John Numbi refuse de venir à Kinshasa. En ces moments, traqué par ceux qu'il travaille avec, un groupe rebelle d'origine zambienne dans sa ferme à Lubumbashi. John Numbi compte plus de 2000 militaires rebelles pour préparer un coup au détachement de Katanga dans la République démocratique du Congo au profit des Chinois. Aïe, 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 aïe. Donc, ça veut dire que Yesolo, Toza Baniama, Soro Talilelo, même na Katanga wana, ba manipulation tout étranger. Ba étranger ba zo bomba na Katwana. Et pour moto na kombo ya Maurice Katumbi na ba Belge, ba na sima wana balingi ba kosa mobulu na Katanga, mais ba Katanga bango moko, les idées sont ailleurs. Mais des ailleurs, ils sont quelque part manipulés. Sur le tel discours na bango, bazako yeba kutu teke, bazako piéger bango et piège bazo tia bango lobby kaka bango moko bako lela wana parce que personne sans oya ko bima gagnant na kata makambo nyoso oyo
bapaya oyo bazotiela biso na kati ya ekolo Congo akozala te bandeko bana somi ekolo Congo ya solo tozala mpe temps tozala mpe ere moko boye ntango tolukaka ndenge nini tokosolola na bandeko tolakisa bango nini tokokosala eke mpo tobikisa mabele ekolo Congo mpo soki tozokontinue ka boye biso na bino tozokontinue kaka kolelaka solution ekoyaka na kolelaka te. S'il vous plaît, totelema po ete tobundela mabele ekolo Congo, s'il vous plaît. Donc voilà, nakanisi bandeko ebele o balendaka biso bayebi déjà ke makambo ezoleka na Congo tokozwa yango na bapays mosusu te elekaka na Congo biso moko babe na Congo toyebi na biso te ndeni kose prendre en charge po toloba ke non toboyi likambo oyo ekontinue na mabele ekolo Congo. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo. Alors tokei wapi tokei na mama na biso mama Congo na kanisi anatenda na lukaka element oyo musu batindelaki biso. Alors mama Congo soki okoko bele mapo ete obisa biso nini omemeli biso na mokolo na lelo oyo kana element mususu. Voilà, namoni ndeko yango voilà. Élément ngo lingo loba te voilà bandeko wana na sina lobaki yango mais elingangi na lobela bino en image l'histoire oyo ya John ya Ilunga Kamba na bato na ye balobi kifa kutana kaka na Félix Chilombo azana solution pona bango ba image olingi na tiela bino ekosala bino pasi mingi ya koyeba ke ya solo bandeko ebele baza na kati ya kobunga bandeko bolanda. Esengo ba Congolais ba Kinois po ete ba fongoleli bango ba bar po ba kende ko langwa po ba zala envoûté et voilà ba Kinois ba venu ko sepela po ete ba moni ba zongiseli bango ba activité na bango ya ko langwa masanga ba sepeli ou bien ya ko yeba eloko nini eza ko leka na bele ko Congo ba linko yeba te et voilà pona bango espoir ezali kaka ke milangwa e continuaka et moya ko bundela mboka na bango moko ezate eza pasi na mawa. Mama Congo na kanisi azan ligne ou pas na ebite. Mama Congo na kanisi. Allô? Allô Mama Congo maloba pana yo nino ele biso na mokona lelo na lombango tinto yokayo. Losako papa sayala losako papa makolo bisika ozali losako na bandeko nyonso mpona basango toyeli bino na poko ya lelo ekozala juste kobakisa na moke oyo papa sayala asi ayebisaki biso tozomona un peu changement oyo climat politique eza kozwa na mboka na biso tozomona depuis quelque temps ndenge papa ayebisi biso presque bagénéraux nyonso bakomi bapasteur tomoni lisusu bakuna na kati ya congrès na biso oyo parlement ya parlement na biso baparlementaire basali groupe moko ya adoration donc na kati kuna mpe bazobimisa pasteur donc balingi basala groupe moko ya adoration kuna na kati ya parlement et bakosala bamodule mibale bakaboli yango en 2 modules donc bakosala baséminaire avant bakende na vacances na bango awa donc bakozala na 2 sessions alors na kolanda mpenza makambo wana nyonso ezoandekule kaka na eloko moko likambo oyo ya badialogue ndenge bazobongisa tomonaki
soki mikolo elekaki pasteur oyo babengi na nkombo ya Denilesi tomoni mpe lisusu pasteur oyo bakangi na prison évêque Mukuna bango nyonso bazo neti Denilesi azo expliqué ndenge babandaki kokosa peuple ndenge babandaki koyiba peuple. Et de notre côté, audio moko eleki lelo bazolobela l'évêque Mukuna bisika aza na prison donc azobenga bamama oyo bayaka na badime na bango neti ya ba 2000 nayebi te soki alobaki 2000 po alobi kaka babino bato boyaka na bambongo na bino ya mike wana neti ba 2000 bovanda nango na bandako boya te donc na ndenge bapesi loi oyo ntina déconfinement donc bazosenga kaka 50 personnes na kati église donc na bapasteur na bandimi na baprotocole bato nyonso ezala kaka 50. Alors église na ye sikoyo bazwa banimero ya bato batiaka bakonza ya minene badimi ya minene donc bango nde bazobenga alozoloba bien alobi yo moto aka na bambongo wana mike soki babengi yo te koya te vanda na ndako donc esalinga vraiment malamu te donc bato oyo donc na mutu na bango bakoma meme koteka liloba ya nzambe donc mpo na bango sambongo ya rien baza na bolingo ya population wana te ndenge population wana azosouffrir ndenge population wana aza kokemba bazokata pasi te mais population yango mpe donc bazocomprendre eloko moko ntango bozomona makambo oyo Denilesi azobimisa vraiment ekokopesa bino ata na mutu na baservo na bino fond ya mutu na bino bocomprendre te ke eza na babisika mosusu oyo tokoki kokotisa maboko makolo na biso te bisika mosusu tokoki kokoma kuna te parce que deja oyo asimbi yango aza moyibi aza moto ya ekobo ye moko deja ndenge aza wana moto apesoka akokelino mpona yo atie o maboko akotia o bademo na nzoto to akopambula donc bato bazocomprendre mpe eloko moko te et puis namoni vraiment baimage oyo ya somo oyo babar etondi lelo na moi na sololi na bato ya Kinshasa donc babar plein na moi sikoyo balobaki confinement bawenze bamama bandeki koteka te zandu basi bakanga sikoyo bambongo wana bazosombela masanga yango bazodekisa bango to bazosomba nga nazocomprendre te namekaki kosola na ndeko mosusu ndeko na bino eza bambongo oyo tobandeki kotindela bango mpona mawa ntango bazobenga biso tala confinement tozoteka te yo na mawa ozwi ocheli bango mwa 20 mwa 10 bakolia yango mpe malamu te bazwi babombi na bango babi te tozela ntango bakofunga bamemi na bake nango na babar yango wadoki babar na Kinshasa donc muziki na nzela bato bazobina na nzela donc so basololi na bato ya Kinshasa babi awa moyen te sikoyo bambongo yango donc ezaka oyo ya biso awa soki ezaka oyo ya biso ya vraiment bade tozwa mpe mayele biso moko nde tozoboma ntango tozosalelaka bango tout le temps bakode otindelanga kode otindi kode tindelanga kode otindi otie mwa 100 otindi mwa 200 otindi bango sikoyo ntango ekomaka ere ya kokundela mboka non bavandi na bango basalaka eloko moko te bakoma oyebisa o la marche pacifique bavandi na bango et en fait soki ekomi ere akomela masanga babar etombi sikoyo bambongo otoki kaka na baoyo totindelaka bango awa donc eza vraiment nazocomprendre eloko moko te donc bato bazocomprendre eloko te bato bazocomprendre eloko te bapaster yango baza mitema vraiment ya mabe baza na bango bato moko bazobanga même pa nzambe donc nga kutu na omona yango énorme nazwa eloko ya motu
eza motoki ya moto ozwi mpenza ozwi mpo ole ovandi mpe donc oyo eza motoki ya moto ozwi mpo ole ovandi donc sanke eswa yo na motema ntango bamama na muku nazoloba mwa badeni na bino wana eza mpe mabofu panda na papa bamama wana bazoteka bamakala mpona kobokola bana bamama wana baoteka bandunda bazala kutu na mafuta ya malonga lisusu te bazoya na kamwa ya moke wana bazokanisa kaka ke bapambola bapesa mpo bazotiaka mitema na bango ke soki topesi nzambe kozobisela biso sikoyo yo ozodenigre yango vraiment bakongole tozwaka ye totika tala bazoyela biso je wana ekokoma nzambe alobi ifo toyokana biso na biso tose pardonne okona mpe population epardonne kabila asa bandi deja kozonga ye wana azosala deja campagne na ye batindelaki ngai bavideo ya banzembo ndenge bato bazoyembela ye ndenge basi babokiseli ye banzembo oyo bakobanda kolanse yango mikolekuya alors biso tovandi kaka nzambe akosala nzambe asasala apambola biso apesa biso biloko nyonso nzambe alingi na bible totangaka te ke israel azwa mindoki mpona kokunda mpona mabele na ye israel bitumba nyonso ya israel ezaka likolo ya mabele ezaka likolo ya eloko mosusu te mais peuple congolais oyo nzambe apambola nzambe apesa tala bandeko na este bazokunda bibebe bazolela mais kuna na kinshasa bazosala bafete bazolamba mais ata chaîne nationale rien eloko moko akoloba eza te donc soit bala bato wana bakufa na bango population mpe donc mozoba ane continuera en tout cas soki botelemi te bandeko eza te parce que biso toza awa biso mpe tosalaka basacrifice ebele kokomaka bamikanda okovanda bolamuki na ntongo ozosala no bamakambo mosusu mais okokende parce okomaki lettre moko soki na organisation humanitaire moko boye kuna mpona batala bamakambo mosusu donc il faut landela il faut kobimisa badossier oyo ya kobimisa oni ezoboma il faut kolandela na makambo wana nyonso alors biso sikoyo kote oyo tozosala makambo mosusu bino mpe ule bokude rien donc eza vraiment pasi mingi donc papa eza kaka bandeko na biso vraiment bazwa mayele merci papa matondo mama kongo ya solo ke tozo kobelela me bandeko ebele baza koyoka te toyoka nanu bato na siba leba biso deja bazomona mitakala na biso bazomona mitakala oyebi bon mitakala eza lokuta eza mitakala penda mitakala penda ozomona penda yoyo mutakala penda me biso monoko makasi oyo kaka te mitakala esalemi badesordre kobotela basi ya bato paste alingi esi kokóma na niveau mutakala bongo kofilme mama pression bapasere ebele bazwaka te na ere oyo tobandaka wana tozali bapauvre bazali bapauvre baleka bapibete nanu te ntango baye kobala bazwi bambongo sikoyo mosusu baoboma mabala mpo babala basi ya sika ya kuna bango bamisi d'autre retard or ngai pere spirituel na ngai yebisanga bi ava obala tambola nomona mama ozimbo ntango okomi na prince okutani eloko sika nzambe nanga omeli so oli amela soki atubeli kaka se ya motema adégage mwasi ainsi donc ce qui veut dire que mais parce que pardon okoma wana parce que nga nalingi vo bato baota so partout monde entier baparent bana toko comprendre bino boza pasteur okosala eloko moko boye mais eloko motakala nde esali ke bamama ebele bapapa ebele bazoboya meme bana lelo baya na baeglise bon bapression eleka ya bapaster bayebaka te ke makambo evolua bafia lelo mpe bakoma mayele ebele okemo ekobango okangi telefone ya mwasi
oyo tubela yo sokende komo na telefone boza kosefilme wana ndeko na boza lipasa bobotami na ye ape motu te mokolo mirimiri koya aseki yo mbongo pesi te apiblie bapase preso eleki baotala bafilme porno baotala nde sikoye mpe azwi sheri tosala filme basala filme azobosalake bangoboma yo ozomona baosalake video oyo bana basi oyo ya facebook oyo bano bakomi oyo lelo bana oyo ya bandroid oyo to dangere mama bino baperiode na bino to bokolelaki bozali na biloko mosusu bana oyo lelo oyo android ebandi na 3 ans ti azokenda o likolo kosala liseki na ye te awa na olobaka bapaster bozoyokanga ekobo esi ozokende ekobo kanga telefone mpo na koteya awa oyokanga te okende na yo oke kuna kanga telefone botola telefone oki osala ekobo osengi nzambe pardon na yo ntango boza na maturité te olingi makambo yango elingi yo te osali olingi makambo lelo na konstate ezali souffrance ezali na bapaster omoni paster so asouffri aye ozwa mwa eloko bomwa 20 000 ekomo oya na liboko aomona mwa bano oyo ya lelo oyo bakomi mafuta wana to bamoni bango ayi ole ase maîtrise kaka asuka kaka na mai asuki kaka na komela soi atubeli au moins lisumi suka na niveau wana bango bazocontinue tina se bébé chéri tout ça bébé voilà c'est vraiment humiliant. C'est vraiment humiliant bandeko toza ko beta tolo toko lobela bino mikolo nyonso mwana bana biso nganga ba mama eza pasi ko yoka message oyo ya Denis Lesi azali ko pesa azali ko loba na kanisi moto ko loba te lobi ke non Denis Lesi zaki ete ba trika ki voix na yezala ki ete boyoki andimi ke na kati église nzambe azakuna te. Donc Denis Lesi na video na ye oyo elinko loba pona mbato ya mayele elinko sabino ke na kati ya église wana nzambe azalite ningi tolobela kabino ke nzambe azalaka kuna te bakosa kabino. Voilà mingi o batia kabiso tembe sikobe ko comprendre que ce sont des aventuriers. Alors yonde motoza ko kende ko landaka aventurier to moyibi bako benga yo nani reseller, n'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que bozo ko contribuer na mabe ya bozo contribuer na mabe oyo ya bato baza ko sala na kati ya mokili. Donc ça veut dire que ceux qui va passer bazo sala mabe lelo ezali faute na bino ba mama. Bato li boso biso ko condamner avant to suka bandeko ngolo ba quelque chose ba loba abenga na lombangu po ke tika na minti moke ya otanga. Bato naza ko condamner ezali nde ba mama. Parce que c'est ba maman ne ba encourageaka biloko ya ba pasteur oyo. Tozolo bela bango bakani tozolo bela bango lokuta. Tozolo bela bango butu na moyi baza ko yebate baza ko mitonga lilita bango moko lobi akolela. Totala ba ko bunga ba pasteur oyebana kan. Ba pasteur ba banda ko bunga kan o bazo mais o kelbe kilsona o ko mona plein. Ba biso ouvertement que te ngaso mbongo zate ko yate. Ah yepe maman peka non bakeka l'église wana tala ojo sala parce que bozo kende ne pas ya Satan yon yebaka ke lo sambo na bino nzamba yoka kangote lo sambo bino bokende ko lekisa tango wana nzamba yoka kangote. Voilà ba mvuta bino ba tabino na ba monde o satanique ba monde wana oye komisa bino ndenge bokomo ozonga sima ezate po ozonga te po ete okota na kati wana bazwa molimo na yo ndenge bope baza na kati ya politique bope baza na kati ya nationalisme bazwa bango ba travailler besprit na bango na kati ya kindoki wana moyeba bima ezate. Voilà bosala effort bino moko boluka nanu ndenge nini boko zonga sima. Voilà batine biso image moko tokobisa bino makambo tobisa bino ke la jungle. Le Congo est vraiment jungle. Botala tuyo oyo ya régie des eaux. Tuyo oyo ya régie canalisation ya mai ya régie des eaux. Donc ba bimisi canalisation ba kati yango botala na ebite soke zali canalisation ya faux septique ou canalisation penza ya mai o ya régie des eaux. Ozomona so ezali faux septique ko za munene boite pour faux septique na biso ezaka bike. Donc ça dit que na kati ya lupangu ya batu ba bimisi canalisation ya régie des eaux tala ndenge ezali tala vie oyo ba congolais ba peuple mouton bazali ko vivre nango na mabele kolo Congo na kanisi bomoni yango bino moko. Donc tio ya régie des eaux tala ndenge
ezali na kati oyo mai bandeko na bino bamelaka na kati ya Kinshasa. Et alors ezosenga révolution esenga bato batelema batomboka mais bato yango peuple mouton bandimi na bango kufa bazobosana ke basepelelo bafongolele bango babar boyebaka ke kofona bafongoli babar wana multinational boyoka information poto sukisa biso na bino multinational bozalaki na confinement bachangeaki travailler solution mosusu na masanga Inibra Bralima basoucie nyonso ya masanga na Congo changer solution na kati ba produit chimique te sikoyo poison à retardement bokingai bandeko bolingaka masanga obo sepeli vraiment eza personne bozo ndeko bino ke ba masanga wana bozo komona bazo livrer wana changer formule même bato baza na kati ya usine ya Bralima ou Inibra bango moko ba yebite. Donc eza solution moko tout baza na kati ya Bralima ndenge bakenda ko sala na Bukavu na usine salaka banoko sala bakisi na Bukavu ndenge ba ko sala na kati ya usine na laboratoire ya kati ya ba société ya brasserie na kati ya Kinshasa bobenga bandiko na bino yebomisa bango ke Bralima Inibra masanga bazo ko livrer mikolo nyonso ezali empoisonné oyoki ngai oyoki malamu olamusi ndeko no malamu olamusi ete otika belo langwaka nzoka te ezo botsa e maladi malembe poison retardé. Voilà bandeko bana someko le Congo toyaki wana nolaka vuluski mbango ba like na bino ya solo to monyango to sepela katango chaka ba like pour to sala tout de information oyoki information yebisa ndeko mususu tango eza grave, c'est-à-dire que mboka eza na mobulu Hippolyte Kabila oyo azosala mobulu wana nyonso comme na kati ya zamba mboka eza lokola na kati ya zamba na kati ya jungle moto moya yeba moto azo diriger ça te mais moto azo ko diriger c'est Hippolyte Kanambe Tarzan oyo azali ko konza sire Félix Tshilombo. Donc Tshilombo yemo pe mayele sili eza pasi na mawa. Alors total ndenge mikoleza koya nine koya la biso mikoleza koya chaque jour makambo ya sika ezo bimoma na Congo. Voilà Matondo Ingeta Ibobo. Merci.